Toujours ya Gabi, toujours ya Gabi. Car ndenge mikolo bozomona ya Gabi ezaka ekezongi, ezaka ya Gabi alobaki boye, ezaka ya Gabi asalaki boye. Alors bandeko nanga nini oyo ya Gabi a frappé lisusu, nini oyo ya Gabi asali, bomundi na miniature nanga na tilibino ya Gabi na Mama Top. Alors problème nini oyo ezoleka entre ya Gabi na Mama Top. Bomoni bandeko moko tant tozolobaka ya Gabi ya Gabi ya Gabi eza malamu te. Nyonso soki bakomo tanga ka kombo ya muto asalaki boye aleka ki boye azongsa ki boye. En tout cas ezalaka malamu te. Ezalaka malamu te. Alors toyaka oloba ya Gabi te par sentiment. Tolinga ya Gabi makasi aza comédienne o tolinga mingi me ba propos na ye ba makambu na ye ezo baise bato. Batu balobaka ya Gabi amesana koloba o ya Gabi amesana o ya Gabi azaraneka abongo me tout excès molili balobaka tout excès nui donc tout excès molili bandeko. Tout excès molili tokoki jamais koyaka na internet ka to yo lobaka kaka te eza ndenge na ye omoni ya Gabi ba comprendre ye omoni ya Gabi boye boye me ezo leze baninga eza likamoko esa baninga bien te ezo pesa baninga pasi. E pesa baninga pasi to yo loba kaka peut-être ya Gabi omona kaka ba mesana bango ye bongo o ya Gabi loba vérité bilo muso ezaka vérité te bilo muso eza ko blesser baninga eza ko kitisa baninga. Alors bandeko nanga eloko nini o Ixi Botelo ya TV ayeli bino lelo pona ya Gabi na Mama Top. D'abord na pesi mbote na bandeko nyonso o balanda Ixi Botelo ya TV, vraiment na pesi mbote na bino nyonso esika nyonso bozali dimanche malamu mukolo malamu na bino nyonso bandeko bolanda Ixi Botelo ya TV. En tout cas nzamba lola amona bino abatela bino yo o lekisaka wifi na yo mega na yo pona kolanda Ixi Botelo ya TV. En tout cas nzamba lola amona yo abatela yo esika ozali. Tika nzamba pesa bino makasi, tika nzamba pesa bino ba moyen ya kufutaka ba wifi ya kosombaka ba mega po bozwaka temps ya kosunga misala na biso. Bandeko nanga soki eza mbala no ya liboso okwei na Ixi Botelo ya TV, donc soki eza vraiment mbala liboso otombe na chaîne na biso, vraiment mbala liboso otombe na Ixi Botelo ya TV. En tout cas kobosana te ko s'abonner, ko commenter, ko liker, ko partager et ça malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et ça la malamu mingi. Bandeko to partager ba émission, en tout cas tango koti na Ixi Botelo ya TV o partager surtout ndeti ba émission ya boye, il faut ko partager kayango et ça la vraiment bien. Donc partager na ba ami na yo ya WhatsApp, partager na ba collègue na yo, partager na bandeko na yo, partager na Messenger, partager na Facebook, partager na stati nzamba lola akopambola yo. Lelo toye koloba likamba ya Gabi. Eza parmi ba makambu oyo ezo pesa pasi bandeko. Comportement ya Gabi ezo déranger baninga ebele o basalaka na bango théâtre. Ya Gabi aza muto tolinga mingi o toyebi lelo te. Aza muto abandi carrière na ye kala na maboke ya Gabi abanda théâtre carrière kala banda théâtre kala. Mais ce qui lelo ya Gabi a komi ko se comporter boye vis-à-vis ya ba collègue na ye, en tout cas ezo pesa pasi. Eza na ba collègue ebele o ba sepela te. Biso ba fan to ya kaka te botika ya Gabi. E ya Gabi eza na ndenge na ye. E ya Gabi alukaka beze. E ya Gabi asala bweme. Ezo pesa pasi. Bien sûr ko luka beze mais jamais boko ko luka beze na ndenge wana. Ko luka beze soki eza ka ya Gabi alukaka beze, en tout cas beze wana ekomi na ndenge moko ya mabe. Ya Gabi a star moko ya kala, a star te aluka beze po ba Gabriel bako jamais kokota mai. Donc mutoloko ya Gabi kombo na ye ko kotaka mai jamais. Kombo ya Gabi eko lalaka jamais, donc autika la kokota mai te. Aza donc mu comédien na kala. Ya kala o eza babata théâtre msuku to bayebaka ya Gabi te. Eza bana mswa mikie batala ya Gabi na TV mais lelo bakota pe musala théâtre ba joie ensemble na ya Gabi. De ya Gabi lelo ata abi atiki théâtre a opesa ka sango ba théâtre na kala epesa ka sango.
a mutu mota koya lukara base na komba baninga eloko nini o ezoleka entre ya Gabi na Mama Top bandeko na sir na telaki bino émission moko bolandaki ya Gabi ndenge abandaki kolobela Gingombe na Papa Serge mais soki tolandi bien Gingombe na Papa Serge basalaki ya Gabi eloko te Gingombe na Papa Serge balobaki pe kombo ya Gabi te Gingombe na Papa Serge batikala kotanga kombo ya Gabi te mais pokaka ya Gabi Gingombe na Papa Serge basalaki video na bango pona kokumisa Belleville quand tomona ya Gabi aya nango na émission pona ko dénigrer bango tomona ya Gabi aya nango na émission pona okitsa bango nga jamais na kokumisa mutu bakumisi Belleville Belleville aza nani omona kite ye mokazala ki wana asepela ki ye mtatinda ki bango ba provoquer sila mais tango basala ki makambo wana batikala ki ko provoquer sila te batikala ki atako tanga ni kombo ya sila na kati mais tango ya Gabi ayaki kopelisa moto ezaki makambo en tout cas ebotaki vraiment makambo ebele na internet tomonaki pe na ngambo ya Gingombe arepondaki tomonaki ya Gabi so afingaki donc ezaki makambo ya grave ebotaki penza makele makasi na monde ya batamaboke. Et après cela, tu es comme on a souci ya Gabi kaka yemo kwa lo a minimiser Belleville kaka yemo kwa boya ra Belleville mais tu es comme on a souhaité ki Belleville joyeux anniversaire eza batumsi balobi te ya Gabi balanda ka ete ya Gabi basala ra boete kolanda te wana ya malamu te bande ko mutu moko te na vie akolinga mutu moka tuka kaya tuki wa bebisi motema na yo après so likambo bien aza mutu nanga bolanda ka te ya biso mibale ezara mabe ezara mabe eza bolingo moko ya hypocrisie mutu moko on dirait ka ba forcer tika na sela ka Belleville video tika na lobaka ka tika na eza bolingo ya hypocrisie eza vraiment bolingo ya hypocrisie tomona ki ya Gabi asalaki aleka ki alobaki o esengela ki aloba alors to ekoyoka na émission ya Gabi alobi ana vie ya Mama Top na maboko do soka Mama Top a meki akopanza ye donc ba secret nyonso ekobima sikoyo eloko oyeleka na kati ya Gabi na Mama Top bawela nini tia Gabi akoma na niveau ya bimisa na munoko na eke ana ba secret grave ya Mama Top soki Mama Top a meki aopanza ye masolo bandeko nanga eske ba bloko ya bongo eza propre pona ba comédien na biso ko bimisa kango eza propre to eza propre te soki bango na bango ba ko bomba yango lelo bokoma mona likamo we audio ebimaki likamo be ebimaki ba kiza ya Gabi ke ye mtate ka ba audio ba groupe na bango ye mtabimisa ba audio ba groupe na bango d'autre part ba kiza ka bazaka na raison ya Gabi ya Gabi na Mama Top ba tumoku teke bako bando swana ka babeba na ka ya kopuata na ba secret na internet to mona ka ya Gabi na Mama Top tango ba voyager ka ensemble kuna na Mama Olive mema bango na Dubai to mona bazaka ensemble bazalaka ini bango mibale batoloka ba Mama Top o senti Mama Top aze bende kilo et puis Mama Top non na mona te pena ye na émission akomi ko kitisa mutu akomi ko loba makama mutu tuka non na mona te na ebite soki bandeko bolandanga bomona non na mona te mais ya Gabi alobi azana na vie ya Mama Top na maboko en tout cas da part nanga na trouver ngo kitoko te pourquoi moni na vie il faut qu'on se respecte surtout na monde na bango ba théâtre na monde na bango wana il faut qu'on se respecte. Lelo soki mutu nyonso akoma kaka Gabi po ya Gabi se respecta ka vraiment te. Babiloko oya Gabi asalaka eza ata mutu bande ko peso valeur ata mutu bande ozo na considération babilo mususu ekitisaka valeur. Tala ndeti Gingombe ndenga répondaki ya Gabi mosa Gingombe ya sala émission répondra ya Gabi. Mais soki ya Gabi avandaki kimia mpo makambo wana etalaki nango yete batangaki kombo na yete soki avandaki kimia peut-être merdia linga fongola caméra te mosa Gingombe po ya oloba kombo ya Gabi moko il faut qu'on se respecte oui bosa ba théâtre bo ba théâtre bo ba sert na biso to linga mingi mais ya Gabi azobunga mwanzela mingi nga linga nanga koloba vérité pona linga nanga teke nga naza pour boete nga linga koloba vérité e ateke na yina ya Gabi na linga ya Gabi makasi atata mwasa bana na linga ye me ya Gabi azobunga mwa mukie azobunga vraiment
azo bunga penza. Mama Top a muta théâtre a ba génération mona ba ya gabi ba banda ba théâtre kala. Ce qui ba na problème, il faut ba traiter ngo l'amiable ba teta ba traiter ngo bango moko kuna pe sili. Ba koki jamais koya na ba problème na bango as ko yebisa ngande ya gabi azo ba ko étaler Mama Top. Ce qui ya gabi a étaler Mama Top. Lelo Mama Top a étaler ya gabi. Ba osambwa na ka pamba bo sambwa ni na internet. Ya gabi pe ana ba vine o ya mabe o ya bosoto pa sala. Ce qui a gabi a lo baka o via Mama Top o me ya gabi pe ana ba vine pe ya mabe. Ape na ba vine pe ya bosoto mususu o asala. Bokoki jamais koya kaka boye. Ona ya ko bimisa o ya bona ya ko bimisa o boye. Po so ki ya gabi a bimisa Mama Top pa ozana o ya gabi o bimisa ale epe sa bien te. Ba comédien ngo ya biso to linga baza na bolingo me ba comédien ngo ya biso ena mbumba moko ya mabe ana ba comédien ao panza. E alo kwa mbumba moko mabe ave na kati na bango ao panza okende a ningisi. Lelo ya gabi koma so ya gabi leki na émission il faut abimisa ata 30 matières. Eza bien te. Eza ba comédien belé ba leka na be émission leki na émission ba tourner ba question donc à ça Jésus bandeni na répondre pour que bote la baninga libakute. Eza autrement ya gabi asala ka ya gabi so ba poser ba question répondre ba question moko oye ko beta baninga mabaku. Eza bien te. Na monde na bango théâtre combien de personnes ba komo beta mabaku pona ya gabi. Tomona ke baloba ya gabi ko changer na ete combien de fois o ba bimisa ya gabi na ba groupe na banga ba Facebook ya ba WhatsApp. Ceux qui bango moko ba comédien ba bimisa ngona ba ya gabi a koti na groupe ba bimisi ya koti na combien de groupes ba bimisa ya gabi. Combien de groupes na banga WhatsApp o ba bimisa ya gabi na ba groupe ba bimisa eboy o ba bimisa na groupe o ba PCS suspension o ya gabi bimisi ba audio matanga ya gabi bimisa ka voir même na ba audio makamba matanga o kaka ba audio matanga diana o bimaki o ya gabi lobibo o matanga susi eza bien te. Ba comédien nyonso te bakoza la ka komboka ya gabi alekaki ya gabi azongisaki ya gabi alobaki eza bien te. Eza bien te. Eza ka vraiment malamu te. Ce ko za penza fan ya Gabriel, ce ko lingaka ya gabi, ce qui vraiment lingaka ya gabi, alors bande ko nanga tozala ka ba fan na munoko te to pesa pe ba star na biso ba conseil. Yo okota ka na émission moni ba lobi boy, oyeka ofingi na se. Mais na place au pesa ya gabi conseil. Na esa bino ba commentaire nyonso botaka na ba chaîne na biso ba star na biso ba tala balanda ngo. Balanda ngo. Komele commentaire moka bien. Pesa ye conseil. Ce qu'on a un numéro ya gabi, benga ya gabi, makamyo stomo na ngo kateke o teto mesana na ya gabi. O ya gabi a lobaka na ye, o ya gabi a salaka boy, c'est pas bien. Et ça qui te côté ce n'est pas bien. Ezo baby saba ninga mitema. Et qui te côté et comme trop, ce n'est pas bien. Donc, ils ont bomba baninga mitema. Ils ont beta baninga mabaku. Combien de comédiens le loba comment beta mabaku pour na ya gabi. Combien de comédiens le loba comment le la pour na ya gabi. Ils ont bien te. Ils ont bien te. Ya gabi o beta ba comédien belé mitema et belé. Alors et ça ma bé. Et ça ma belle kambo soki bozana ngo bino na bino boke bo traiter ngo bino na bino kuna esili ba comédien botika koyaka na makambo na bino koyaka ko traiter makambo na internet est traiter likambo te et puis to sala na ba parcours kala tango bozaka no ba camarades oyebi parcours muninga pa yebi parcours na yo ato ye nango na TV lobby e ko bebisaka réputation muninga pour rien et ça peut le passer mutu nyonso na passer na ye mutu nyonso ana passé na même ya gabi ana passé na ya gabi ya na Cape Town to yebi makamususu mo to lobaka ngo te ya gabi akenda ba Angola kuna ba makamusu batu musu ba yebi me ba lobaka ngo te ezaka malamu te soki bozaki a bon terme na mutu ndeke bozolo ba lisute na mutu wana ale komi ke o na bimisa ba secret na ye na loba boy ezaka kitoko te. Ezaka kitoko te. Et loko tolinga na ba comédien ezaka bolingo. Ba comédien bozala ini pardon. Boza inité. Lika mama Teresa. Lika mama Teresa na suzi banto ete ya mutu te. Mama Teresa lela suzi banto entre ta baza binemi
entre temps bazala binemi malela suzi bantu akufa na munoko na komba mama top na munoko ya mama Teresa na munoko eteya ba comédien te soki ti lelo na monde ba comédien bazalaka na ba conflit bazalaka ekebwe o alobi bwe en tout cas ekamusaka nga soki ti lelo ba comédien bazalaka bongo ekamusaka nga. Alors tolingi bolingo tolingi te ke po alekaka na famille libota po alekaka na babaku tolingi eloko wana te. Ya Gabi soko koleka na émission oyo kolanda meka kotala comportement na yo meka pena kobeta bablo musuka to mona ba Gaëtan baloba bana ya Gabi baloba ngo ya Gabi na bana mibala mibale Gaëtan toyoka da loba na TV kapekisi mama na bango ya Gabi beta makamusuka ya Gabi beta makambukara monda lelo ekene na vitesse Android ya bato bakomika lalia la mukite monda lelo ekende mabe bato bakomika kokufa okufa na makambo ya bato na motema eza bien te bandeko to bongisa mitema na biso bongisa motema na oyebi ke tango okufa na opepele okufa na makambo ya bato te. Imagine kande bwe tozabwe kabwe nzamba lobake o te lelo ka ju mokili na ye okufa ndeni est-ce que tokufa bien est-ce que na mitema na biso tozana ba problème bato te ok na makambo bato te na motema eza bien te. Iza bien te soki ba comédien nyonso ba komika koloba Gabriel ya Gabi aleka kibwe ya Gabi asala kibwe o mona bato babando kima kwa ata na matanga bato ba kima yo ata na ba fête mutazo kima na yo po aboya ne problème. En tout cas merci ming na bato bolanda biso merci ming na bato nyonso bolanda Ixi Botelo TV wana yaki vraiment na analyse nanga concernant ya Gabi eza likambo to sepela kite comme to lingara ya Gabi yango to ye koloba na yango ndeko nanga soki ezambala liboso otombe na Ixi Botelo la TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et ça malamu mingi. Un système moko ya bien quand ndeto yebi sarabino donc abonnez-vous, commentez, likez et au ça malamu mingi. Mbote na chouchou botelo tata moi sa bana balobi o eza mwana yo tozo continuer toujours ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire to ko kata ko souhaiter joyeux anniversaire tina suka ya moi alors Oyo eza vraiment moi na yo donc joyeux anniversaire isika ozali. Linda bukulu ya ba Linda ba bisou mwana mama princesse Alegria bisou Alice Ngoi bisou esika ozali Stéphanie ba bisou na yo esika ozali en tout cas nzamba lola abatela pe apambola batu nyonso balanda biso bisou bye.